oya papa ko di asala ki ango tango azala ki na hygiène mais a bongola na epé mutema a bongola ki mutema paix en son âme nzambe azwa lokumu ndenga kei ya oya bato mususu kozaliwa moko ya pasi musuku na mutuka buwa kei musuku na pongi buwa kei musuku na mbasi musuku na maladi wa bango ezala bon ba retour eleki ebele ko kanga na bango ko fait donc un eza makasi na monde ya ba comédie bani ko mona muninga a progresser te asomba ketcha sikate asomba chemise a sikate eza bien te ndenge za na kutu ba ona lobaki o eza mukie etika lisiko mi balé ya makasi o basala kombo avant décembre bazokende mi balé o basala kombo ya makasi o vraiment soki oyoki ça lui passe to peut être comédien non au monde liwa ya ba pulu nde chokaka bato pe à son âme ouais au monde pulu nde chokaka bato ndenge bato na ba ko choquer na yete pulu te nani te nde ezolungi salam na pesa ki message nzamba lobara na balolenge na ye nzamba lobara na balolenge ebe donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre ngana yaki koloba ainsi dit l'Éternel ndenkola loba inanga monde ya ba comédien buzoba eza makasi nzamba zo frapper bango ba PD ba homosexuel bato makambu ya manini kubwaka na bambasu kubwaka na ba malade monde ya ba comédien eza bien te nzambe nda zo frapper ba comédien ndo moni ba retourna bango yango wana donc ba mibali ko bimana ba basi moko ba mama mikolo ko botola basa mabala ki star yango nzamba zo frapper bango ba comédien na biso bazana bolingo na ndenga solo sincérité ezate tozana yo bien soko peska mkongo na chelo poisson tozana bien soko pesi mkongo na trikeo tozana bien soko pesi mkongo na salio mabe sincérité ezate baza sincérité ba pardon pe belé bazo sengana eza sincérité bazana sincérité te ape nazana demande pas papa masumu na côté déjà lettre il faut que tokuta na fin semaine ngape na ko réunir bango union son église na bonde la pepo na bango na sepelara mingi na la duchesse asala musana na kitoko anspe na sepelara na mingi melo na sepelara na été malheur ya muninga asela rango base malheur ya muninga asela rango comédie nzoke za bongo te tout le monde a maman kalunga basala musala bango kitoko ba fiston saïsa comédien patron sala musana kitoko la desobe surtout vu de loin basala bango sala to non na monena ba fitité ba polémique inutilité donc maturité pe il faut ezala disque on a habité ezoko édifier nini muta na problème toyoka banzemba ba Moïse mbia ba Mike Kalamba yo santos na problème nzembo e consoler yo parce que nzembo oyo pétage na kati église pétage bana ti nazo comprendre ngo tenge lo banini na kati église na politique na mama na bino avec des blagues na TikTok donc ils a pas donc nzambe déjà abouaki donc ce n'est que normal bazo fingi sa basai na nzambe bango biso baleki bana tozo futa ba poka se o nyonso baso na confiance na biso te pona bango ba bomi évangile ya mboka oyo eza ba kombo ya papa na biso na oyo tangi partenaire azo sunga yo kaka yo komi ko bimana mwana na ye partenaire azo sunga yo kaka yo komi suko sala ye mabe hein yango tozo ke na mambo wapi e pa na biso ba sali na nzambe logique vraiment eza lisusu te logique eza tende ba papa na biso ba Coutinho ba sela nzambe ba papa na biso ba Albert Kakende ba sela ka nzambe ne bande logique eza lisusu te le problème en est que makamba nzambe eza lisusu ndenge ezalaki te Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba matana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
ozana pasteur Moïse abondeli mpo na nga bandeko le même jour nakei pa docteur na nga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasala nga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe oza nango asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé aloba te na etango bayi kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to apeprise nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe oza nango asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite kobota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, ton seuil de l'état d'info, l'Afrique de plutôt j'allais dire, l'Afrique de la série continue toujours votre chaîne, c'est pas promo. D140, voilà, nous sommes déjà avec les prophètes chrétiens, les jeunes, il y a 17 ans, le plus petit et puis le plus jeune, Kati et la Tata. L'autre fois, à Solana, on a vu ce parpère, des artistes à Barokufa. Mais confusion, c'est la mie à Bakombo. Tout le monde idée, Balandani, à ce moment de son abino, artiste, moi comme sous Autokufa. Il y a moi aussi, dans le groupe, il y a un réseau, dans le combo, il y a des sous. Donc, déjà, a 3 morts où il landani après annonce à Moussa Koltozani on a plateau papa na Christian. Voilà, l'homme de Dieu bonne santé nayo et puis église corps de Christ Mobima. Oui, bonjour papa Yves, peuple de Dieu nous sommes dans la biso tika nzamba zana bango avant to bandana soto robana na losambo. Merci papa. Père éternel, nous te rendons grâce, les maîtres des temps et des circonstances, na tika émission na maboko nous du début jusqu'à la fin. Tika tes présences na yo grâce na yo se manifester. Na kombanza Mamouzi Alexandre Aïdina Bala Tolobi. Amen. Amen. Voilà, l'homme de Dieu. Et d'abord, papa Moussala Nzambe, ça évolue. Oui, ça évolue par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu, sans Nzambe parce que je mets toujours Dieu en première position, Yango Ezo évolue. Ça c'est bien. Pétage. Très bientôt là, Moussakoli Denis Lessi, ainsi dans une semaine déjà, album, disque, Pétage Ezo Bima. L'autre fois, tout ça, il y a baccalauréat, il y a un fiston Saï, Priscilla, Mafinga, qui bon 72%, et pas puis un message total. Donc, pasteur Lekaki a été extrait. Donc, tout bango, moi petit concert, moi Zakiwana, prophète d'anglais Lekaki, pétage, en balaki vraiment public Zakiwana. Et puis, salut Nini. Petit concert et puis Azola Kabiso disque Zobima semaine prochaine. Yoza Moussakoli. Moussakoli me dit que Abezo qui pète ba pagano ba profane quoi ça chrétien et betati na kati d'église. Vraiment merci beaucoup papa Yves pour la parole, vraiment eza elo komoko ya pasi, eza elo komoko vraiment très choquant. Na yoka ki ma ambunyon swana et ça là ngai vraiment bien té. Aza papa moko asali ba kombo na mboka o to ignorant ngote mais eza faute na ete nzambe déjà abwaki munde soki mutu soki nzamba abwaki otala ndenge batu ba komaka batu ba bomi évangile ya mboka oyo eza ba kombo ya papa na biso wana oyo tangi mais chose étrange nazo senga kaka nzambe abatela ye parce que disque wana na ebité ezoko édifier nini
muta na problème toyoka banzembo ba Moïse Mbia ba Maïka Lamba yo santo za na problème nzembo e consoler yo parce que nzembo oyo pétage na kati église pétage bana ti nazo comprendre ngote ngelo ba nini donc eza pas donc nzambe déjà abwaki donc ce n'est que normal bato bazo fingisa basai na nzambe bango biso baleki bana tozo futa ba poka se o nyonso bato baso na confiance na biso te pona bango ba papa ba yade ba baby sinzela ba biso sko tozo souffrir na makambo ben ya lobi alinga sala hypocrite bi nona bango boye biska bozalaka bobi makambo salaka azo bomba makambo elekaka te epa bino ba pasteur azo linga bimisa bato ba yeba ke ba pasteur pe baza bato bana besoin balia ba mela ba sakana basalaka pe nyonso ne bato nyonso basalaka bino siko bozana mwa hypocrisie ya kobatama bozolinga basi ya kobatama bozomela bato bambongo ya kobatama toujours ya bimi na yebo ya lobi alingi te abina kofelo mide musique mona sima ndako abina fali abina jilete mulopo abina feregola we rason jibe piana na ndako héritier watanabe na ndako alingi abina ngo esika bato baza bato pe ke azamutu. Merci beaucoup papa Yves. Le problème en est que beaucoup moko na misala na bango Bible lobi na ngai il fera une différence na ba o bazo sela na ba o bazo sela été elanga nzambe za munene mais basali baza muke bino mo bozo mona ta ba bêtise ndenge komi koleka nyonso wana iza ba mascarade inutile asili déjà nzambe déjà bwaki o mo yango azolinga asa caparer na eloko moko wana ono ba pasteur baza ba hypocrite ba pasteur baza non yé moko pe azana aza hypocrite amakasi vraiment c'est vraiment choquant et ça vraiment pas si mingi tala caméra solana Mosakoli azali bongo papa azali yaya Mosakoli denile si aseneti moment o soana yo ko ibsa nini azotala biso. Oui, vraiment, merci beaucoup, Papa Yves. Papa Nanga, ya lingami ba pété, prophète de la nation, prophète Nyonson, ABC, Papa Denile, je suis vraiment choqué. Biso banana bino, biso baleki, biso bakoko, bocha biso wapi. Batu basu na confiance à basai na nzambe te, bo baby sinzela, bo baby si orientation. Tala musala nzambe ndenge baby, toko suka wapi. Bongola mutema papa soki okoko bongola mutema tene atakwa puyo atana ba prière nzamba otika yote nzambe ayebio l'autre fois tozaki na yo ozongisaki biso plus na artiste comédien ni balé bazo kenda avant décembre mais tout le monde trois vraiment balandani ben confusion ya ba kombo en fait tozaki nini ndenge Bible loba nzamba ko loba tantôt d'une manière tantôt d'une autre ndenge le bamaka ou bien Dieu nous a une confusion pour sa message dans le wata la biso nazala na confusion te oyebinga na bandi awa lelo te nyonso na lobaka ekokisamaka ndenge zana kutuba ona lobaki o eza mukie etika lisiko mibale ya makasi o basala kombo avant décembre bazokende mibale o basala kombo ya makasi o vraiment soki oyoki sali opasi to peut être comédien non au monde liwa ya ba pulu ndenge chokaka bato pe à son âme ouais au monde pulu ndenge chokaka bato ndenge bato na ba ko choquer na yete pulu te nani te nde ezolungi salam na pesa ki message nzamba lobaka na balolenge na ye nzamba lobaka na balolenge ebe donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre ngana yaki koloba ainsi dit l'Éternel ndenge kola loba nanga na batsaka mungu ate pilipili te ndenge kola révélanga nde na lobaka ben et ça nini en fait na toute une question l'autre fois toujours continuer ka koloba et ça nini bande ko batambuli nzela mabe bakisi tu ezaka ba épreuve moko nzamba olekisa bande ko pour que ba mona monene na ye ba salela plus le problème en est que papa Yves monde ya ba comédien buzoba eza makasi nzamba zo frapper bango ba pédé ba homosexuel bato makambu ya manini kubwaka na bambasu kubwaka na ba malade monde ya ba comédien eza bien te nzambe nda zo frapper ba comédien ndo moni ba retour na bango yango wana donc ba mibali ko bimana ba basi moko ba mama mikolo ko botola basa mabala ki star yango nzamba zo frapper bango ba comédien na biso nakani te papa ko di mon prisque
ça qui en avant, ça mort, tant que dans nous gêne ou bien comment. Pour y paiement on est à brisque. Oui, il y a des artistes qui ont le lengenin. Mon brisque, bien maladie, ils sont pas matin belé. Bon, oh ya papa ko dit à sala qui anguta ngwazala qui na hygiène, mais à bongola na epé mutema. A bongola ki mutema paix en son âme, nzambe azwa lokumu ndenga kei. Ya o ya bato mususu kozaliwa moko ya pasi musuku na mutuka bu akei musuku na pongi bu akei musuku na mbasi musuku na maladi wa bango ezala bon ba retour eleki ebele ko kanga na bango ko fido donc un eza makasi na monde ya ba comédie bani ko mona muninga a progresser te asomba ketch asikate asomba chemise asikate eza bien te mais ma prière ils ont continué tout le monde a passé ces jours kanga na limité première rue à 5e artiste vraiment bazaki vraiment ebele wana atei bango sur amour a pesi bon orientation mususu oyo sala ki baza toujours uni pour que musala théâtre ekenda liboso mais en fait ils ont senga lisusu nini bolingo batei bango passer de la foi même sala makambwana atei bango sangisa bango mais toujours mona songi koti makasi tout le artiste mususu aseneti moment to kuni papa na to kwedi boy lobby les réseaux sociaux et raison na bilangi nango comme disent les Quinois au monde ba ndeko bakoya na ba matière ebele bakoya na makambo ebele ya artiste ya mabe je sais pas remède des anini pour na ba ndeko artiste basala nini pour makambo ko mabeme na bango te bafuta nini pour que ma belle comme la banque juste nyonso bakosala bande ko na biso ba comédie et aimons-nous les uns et les autres menandenge ya solo Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te contacter Fondation Mama Tabita Dorcas à partir ya kubinga Maman Mireille nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata bazwa na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke pa ba ofele atiaka nzambe musapi na liso enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 bazana bolingo na ndenga solo sincérité ezate tozana yo bien soko pesika mukongo na chelo poisson tozana bien soko pesi mukongo na trikeo tozana bien soko pesi mukongo na salio mabe sincérité ezate bazan sincérité ba pardon pe belé bazo senga na eza sincérité bazana sincérité te ya mi balenga pe nazana demande pa papa masumu na côté déjà lettre il faut que tokuta na fin semaine ngape na ko réunir bango union son église na bonde la pe pona bango. Ok. Donc, tout le bas, pardon, Mandeko, Hans, mercredi, chez Basali, qu'on a eu, qu'on a pu sincérité, n'engo talaki, n'engo pe nzamba, bien bon, wana na bango ba comédien ti Hans nanani, baza batmo na sepla na bango makasi na sepla mingi na la duchesse, asala musana kitoko. Hans pe na sepla na mingi, mais lo na sepla na été malheur ya muninga asela rango base. Malheur ya muninga asela nango comédie nzoke za bongo te to mona ba mama kalunga basala musala bango kitoko ba fiston saïsa comédie patron sala musala kitoko la de sobe surtout vu de loin ba sala bango sala to non na monena na ba fitité ba polémique inutile te donc maturité pe il faut ezala c'est un peu ça. Voilà, merci l'homme de Dieu. Je crois bien bande ko benga kibiso pour na kotuna système au bozaki na mukala ya ba campagne ba conférence ils ont un séminaire biblique, ils ont en public. Ils ont les sous-soutés dans la scène de Congo. Depuis le moment où tous les cas, il y a un petit peu de classe. Mais ils ont ça les sous-soutés. Quelque part, ils ont ventilé pour beaucoup de gens qui sont belés, ils ont offrande, ils ont dîme. Côté boito kenda, pasteur a tiré mon poison. Côté boito kenda, pasteur a lié moi na mundimi. Et tout ça là na Kauka pasteur abengi mwana mundimi moko toza na veille église mama tindi mwana na église babi ke mwana ke veiller pasteur akikuna a violer mwana memi téléphone ya pasteur ki na mutina ndako pour la comme preuve ba ki va vérifier mwana la ki vierge comme dévierger pasteur m'a dévierger mwana pasteur akimi à ce moment. Ma besoin na kati tonga bino moko en soi bolo bani décision bozo ezanini nzambe aza bolingo ebele mais azobomba azobatela pe bino mais bino moko ba décision o bozo zo pour que makambo changer za sunengo yote pour boza vraiment mal réputé à ce moment bozo zo ba décision ni bozo solani na ba konjo baza ba yaya baza liboso na bino. Merci beaucoup papa. Le problème on est que et pas na biso ba sali na nzambe logique vraiment ezali susute logique ezatende ba papa na biso ba kutino ba sela nzambe ba papa na biso ba Albert Kakenze ba sela ka nzambe ne bande logique ezali susute na makambu ya nzambe logique ezali susute. Le problème en est que makamba nzambe ezali susu ndenge ezala kité basai na nzambe babomi mboka oyo bayaya eza vraiment pasi papa Yves partenaire azo sunga yo kaka yo komi ko bimana mwana na ye partenaire azo sunga yo kaka yo komi suko sala ye mabe hein yango etozoke na mambo wapi yaonga na pesa jeunesse nango bimana maboko ya nzambe on ese nzambe na obala nanu siko te pona ba makambo aboye eza pasi eza vraiment pasi na mutema
eza bien te ba maman s'il y a les faux il y a aussi les vrais eza loi nature ba o basala kibino mabe eza elongi ote ba o bazoya ba jeune bazoya bo pesa bango confiance ngana ndimela nzambe ya musée Alexandre edi na bala nzamba ba cas compliqué donc c'est un peu ça ba o ya pasteur wana eza vraiment pas mingi eza vraiment pas mingi eza pas mais to bondela kaka pona yango nzamba zo bimisa bango na bango moko na misana bango ya mabe qui leadership ezosilate communauté moko eza awa ba que samba le 21 la grande distance des pasteurs bazo la leadership ne tonga moko nebité ko swana tout le monde mukuna na voici l'homme les losus moko za mutu ya le 21 bazo samba na ndimi ba keneti na justice ni moyo et ça le nini et puis la tikelio micro au sona bande bota la biso au mema bango juste pour 5 minutes na mabondeli et puis na mateya oyo que ça la plus modèle pour na bango numéro de téléphone ayo prière pour na suka pour na bande bota la biso. Merci beaucoup. Oui vraiment eza pas mingi parce que basai na nzambe to comité na l'état basai na nzambe to comité na ba parquet basai na nzambe to comité ko wela ba église qui leadership eza vraiment bien te grâce au nzamba pesa rabiso ezalaka grâce ya orphelin ce que tozo welela nini biso na biso ki leadership ngo tozo wela to kende nango wapi uleke to teya bana nzambe babongola mutema bana nzambe bazwa solution na mambo ozo tungisa bango eza pas mingi bien aimé dans le Seigneur ozaki partout ya na kolanda émission ozaki concentré ezaki humble serviteur na bino le prophète Christian Masiala les jeunes prophètes bien aimé dans le Seigneur thème na ngai na zolobela lelo ezali force contre force puissance contre puissance. Pourquoi force contre force puissance contre puissance bien aimé tangu diable akataka pongi na butu pona mambo no achaka force tangu diable akata mambo na butu achaka ka puissance yo puissance na force no ezaka ka prière force pe puissance na na vie na yo na makambo na activité no bien aimé dans le Seigneur et aka prière bien aimé dans le Seigneur na yebi ko landanga siko mutema ebeto bien aimé dans le Seigneur o a surcharger na ba problème etungisa yo problème à voyage problème à musala makambo nyonso etungisa e simbate mama papa na ko bisayo le temps de miracle n'est pas encore passé. Prophète Christian Masiala ndimela nzambe ya musée Alexandre edi na bala nzambe ya baka compliqué place docteur alobi nzambe na nga alobi be place docteur alobi side eza nzambe na nga alobi guérison eza mama papa na oloba na yo kotala age na nga te talo azakati na nga so tal age na nga ozolo te mwana mki abetaka mbunda bakolo pe babina na lobi na yo mama papa problème etungisa yo problème à kobota problème à sida problème à typhoïde problème à voyage nzambe na nga zo biksa ba malade na nyonso na komboneso chaque l'homme de Dieu a sa grâce bien aimé dans le Seigneur o mekaki basai na nzambe musu simite mekano nzambe nanga mwana na azala ki na bien mwana koma na via bakuti batebele bazo témoigner ba mama ba sida bazo témoigner ba mama ba cancer ya ba prostate mobali ya kimio mwasi ya kimio mama ko lukanganga tenganga opesa solution te solution solo eza komboneso bien aimé dans le Seigneur na sakole likola vina yo place simba kite simba na komboneso muto olanda émission o a touché ça convaincu bien aimé dans le Seigneur nzambe edi na bala nzambo na bonzela kibolenge baninga age nanga ero ba omela ba bière ba lotoko menga na pesa nzambe jeunesse mapona ko sela e na ekoloba na yo le temps de miracle n'est pas encore passé chaque chose a son temps lelo lobité nzambo na pesa kibolenge azokota makambo na bien aimé dans le Seigneur numéro nanga téléphone ezali plus 243 91 011 077 nasuka plus 243 91 011 077 nasuka mwana za na kati ya prison ozolingo bimisa mwana esimba te nzambe nanga bimisa mutu même na kati ya prison crime nil au mwana sale o nzambe nanga obimisa te na oti ko bimisa 4 personnes na kati ya prison na ba prière mutabini Maman, na lobi nzambe ya prophète Christian Masiala a nzamba ba ka compliqué. Na lobi nzambe na nzamba ba ka compliqué. Place simba kite nzambe na nga ko simbisa yo na kombones. Problème ko bote tungisa yo. Tika ba seka yo mama, tika ba Emilio, tika na bisa mama. Na vi no so ba tonga kayo te ba bunza ba critique te wana eloko nzambe te. Ba tonga ka mtu azana eloko nzambe. Ba bunza ka mtu azana eloko nzambe. Na lobi na yo ba koya nzela moko me ba osonga nzela sambo na kombones. Jida te kaki Yesu avant croyant que akokufa avant une semaine jidanda kufa liboso na sakoli na poko alo na sakoli na tongo alelo mutu nyonso aluka luwa na yo aluka sheka bana na yo azoluka kufa na yo yenda kufa avant na kombo na Yesu mutu nyonso
otelemela bana na yo ba progresser te libala ezala te na lobi lokola nganga nzambe akutana nzambe na nga na kombo na Yesu nzambe ya musée Alexandre di na bala nzamba ba cas compliqué bien aimé dans le Seigneur makambo etungisa yo prophète a solution o nzamba tindelo yeyo mama papa o meka ki esimbite tale longyo eza bangote mwana azolinga voyager mama makambo esimba te mama ko hésiter te ana meka ke simba te mama nzambe ba meka kaka plus 243 91 011 0774 na suka plus 243 91 011 0774 na suka simba mutema na yo simba place ozo bela to bondela nzambe nzambe Père éternel le véritable Père de gloire Natika qui est mission de bande na maboko na yo. Il est écrit tu es le maître de temps et des circonstances. Tala papa maman no sozo landangai. Atali âge nanga atali o azakati nanga Père éternel. Na âge na za mukie mais o azakati nanga azamunene nzambe na bomo. Mutu nyonso alande mission azala béni na kombo, azala guéri na kombo neso. Problème à sida, problème à voyage, mobile à kimie, mwasi à kimie, problème à musala, problème à passeport, problème à visa, pesa solution na kombo neso. Na bondeli pona bango ba prospérer en tous égards. Na combat nzamba musée Alexandre et Dina bala tolobi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba sangolwe azo sale Salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Komba mana yo Jésus Kombamba Chirubu Yesu na mingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo na ye Kapena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Yesu Dans le Bible bisenga senga sanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Na le Bible bisenga senga sanga lole
lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelera Watitishina watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokate apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka nga yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo